Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Mabenga na salibango na réfléchir na monite nzambe soki yo yebi yango lakisanga ta na ndoto pona senga bango pardon na miseni rancune te nazali ami de la paix partisan de la non-violence souvenir na nga ya mabe ndenge tomeseni na bango bakopesa nga sourire na motema ngai nemi. Mokonzi mboka soki bayele problème akoyoka gauche ayoki droite ayoka litoyi moko te. Tomoni mwana nsuka Brinette Abimi pour nous dire tout ce que JB a fait. En tout cas biso nyonso tozaki étonné, tozaki vraiment émotionné. Be émission mususu to sali yango sous émotion. Comment on a sorti médiatique Maramboye biso et surtout eloko oyo esali batu pasi à l'âge de 15 ans JB Mpiana a botisi mwana batu en tout cas esala ki batu nyonso pasi mutu nyonso oyo aza parent akolinga te ke mwana ne ba boti na âge ya 15 ans mais na se wana il y a beaucoup de choses et on a na posa to solo lango lelo na bino ba abonné intelligent nebi ke ba papa mayele na ba maman ya mayele bozala na chaîne biso to sala banalisme moko la compte oui to pesa ka point de vue na biso na bike bino pe na sima boyaka ko benga bo pesa ba vie na bino na ba commentaire pe surtout espace wana za rapport na bino to solo la na bino na ba commentaire sujet oyo eza sujet mo eza sensible eza scandale on a comme moi papa chéri parce que to yebi que ça fait beaucoup de temps papa chéri ayoka na vraiment te dans ça la musique naie dans le calme mais ba scandale la boy en tout cas to tikala ko yoka ngote na kombo JB Mpiana en tout cas naza na pour ça to réfléchir ensemble image bozo mona wana isa ya la fille moko ayebi mon en tout cas non tu la bino ngo son boza toujours connecté ezo le ka déjà wana mais non tu la bino son yoka la façon dont la fille azoloba papa chéri star na biso toko condamné te toko crucifié était non to crucifié était. Je fais des émissions sur ça. En tout cas, tu me un peu condamné JB, mais tu as crucifié. Il faut tout se poser ma question. Marambo est comme un niveau. Qui est derrière tout ça? Pourquoi tout ce temps, la fille Abima quitté pour dénoncer, pour demander à JB tout ce qu'elle est en train de demander? Pourquoi seulement elle a choisi ce temps? Pourquoi? Question mark. Et le baron tabac anglophone. Point d'interrogation. Alors, tout ça, tout au long de l'émission, je sais que awa abonné intelligent baza, papa, maman, mito et ça. Tout le monde divagation. Ok? Merci beaucoup na bino batuboza branché. Bino batubolandara chaîne na bino Bibiche Mbombo officiel. Chez la Tantine internationale anti-bibiche. Merci beaucoup de la confiance au groupe Sabiso. Bon partager surtout ma émission na biso et que ça la biso bien makasi et qu'encourager biso. Toi et l'arbino li soso ba news il y a bien parce que toi ça chaîne d'actualité il y a analyse et puis toi ça la émission ba histoire vraie autobé et l'arbino en tout cas ba diversité et ça vraiment na chaîne na biso oyo. En tout cas, bah, surprise, ils a ébélé. Bah, surprise, ils a vraiment ébélé. Ok? Y'en a, on s'abonne. S'il te plaît, n'hésite pas de le faire. Abonne-toi, laisse un petit commentaire, partage et surtout, cloche à notification. Ceux qui ont cliqué, on a juste une façon. Il y a qu'à recevoir ma notification une fois que je poste une vidéo. Ok? Merci. Alors, let's go. Si j'ai allé là, papa chéri, papa chéri, papa chéri, papa chéri, Motopamba. Alors,
naza to solo parce que nga linga a to solo la mingi na linga to sa émission vraiment te na linga to solo na bino ba abonné intelligent na benga bino intelligent parce que ba papa na ba maman na ba tonton na ba tante na mayele baza à la chaîne biso a. OK? Voilà. Alors, to banda non chez bino image o meto solo non muke boka no la façon dont JB qui ça la fille o ayebi la fille aroloba pe azamara baroloba. OK. Et là on a une banano. Pourquoi en fait avant le banan pour une question on a na tuna pour te répondre ensemble on appelle sa réflexion nanga. Alors la fille sortie médiatique naie abimi pour nous dire que j'ai même pi na botte na âge ya 15 ans. Image précédente na chakango bomona ki la fille à l'écaki pour en fait à l'âge de 11 ans herba yambaki na ba danseuse image déjà yango na chilibino bozomona alobaki ke azana 11 ans moi je suis 11 ans ouais pourquoi condamné était parce que comment dans la fille a outil na famille moko boye oyo parce que français déjà beta ki da côté wana au santé que pas d'abord baloba français ti donc non nga tout analyser point par point to ke malembe ba papa na ba maman soyez patiente bo kanga mité bo landa vraiment mission temps moulay to solo na bino et puis ba commentaire na bino numéro ezawana soit au ticket commentaire. OK? Comment la fille sa façon de parler à mon anike a outil sa famille moko éducation za kimbilinga bilinga on est dépendre langa parce que une fille de 11 ans a outil d'éducation il y a bien na famille il y a bien alors le français bien en temps na bekol a bien na âge à 11 ans on a parents mon côté responsable parents oyo aza responsable o a se battre pour na bana na ye o a souper sa bana na ye éducation il y a bien a kolingate que moi na ye na âge à 11 ans a kende na orchestre moko boye ya ba musicien a kende ko bina non un parent responsable o appelle sa bana éducation bien non a lingate. OK? Donc bon comprendre la famille nini la fille a outake parce que sa façon de parler na chaki image wana abinga papa chéri na chaki beno image wana bo kanoma parti oyo bo kanoma parti oyo et puis on se retrouve tout juste après bo kanoma elobelia avant tout côté na ba point mususu bo kanoma elobeli na ye ya mwana outi na une bonne famille est-ce que moi na ko loba boy tout crucifié ka papa chéri te oui asali mabe abimi na ye et tout avant tout loba non âge na ye bo landa non oyo et puis on se retrouve tout juste après. OK. Merci, j'espère que Bino Bolandi. J'espère que Bolandi. Et l'obélia moi na boy. Nga papa chéri na lela eti na libumu nga na fami na mobima to linga. Bandeko. Na ko tomber nga oni quelque part tomber nga on eze lobela ba chege. Oui. Tout ça vraiment au milieu du village. To condamné ka jibe. Pour jibe lobi na onte. La vérité non est limité. Moi na boy. Un parent. Atako tu biso to kola ba famille ba mongote. Mais quand même ba parent na biso ba fonctionnaire, mon père était fonctionnaire et à l'état. Mais toujours qui quand même tant y a aucune école. Il y a quoi apprendre quand même quelque chose. Il y a quoi acquérir quand même connaissance moroboy. Bazaki na ba mongo belete mais ba parent na biso akala ba sala effort ba sacrifier ba vie na bango pour ba na bango ne fils que batanga. OK? Voilà, tout le monde a point wana. Alors, à l'équipe émission pour nous dire que abota ki na âge à 15 ans. Moi naza na 9 ans. Na habité une émission wana a se trompa ki en tout cas ngana bino en tout cas tozo yebate amela ki masanga ou pas to habité. Je vais bien na sali mabe jusqu'à là, je vais bien na zaka mabe, OK? Alors, na 2011, elle avait 11 ans. Na 2005, pardon, l'émission est salamaki pour la recherche. Na internet, on ça va tout mutu na mutu on attend na sa recherche.
l'émission Zaki en 2005. Elle avait 11 ans. 2005 plus 2005, Zaki a 11 ans, l'autre a 2024. Donc, Anna a 30 ans. Donc, cela veut dire que moi, on est à 9 ans. 30 plus 9, moins 9. Et ça combien? 21 ans. À Botek, on a 20, 21 ans. Donc, on a déjà, et ça, le coûta à consignation déjà. Parce que dans l'image, moi, qui d'internet, mais na bossa ni conserve vango, maman na hier, je ne sais pas c'était la maman ou la tante à l'oba qui a bossé na âge à 21 ans. Donc, na âge à 21 ans, cela veut dire, Azaki na âge, na 2014 peut-être. En 2014. Non. Na âge, à bout na âge à 21 ans, c'est que Kalaming était. Donc, c'est que na 2014, wana, na 2014, na 9 ans. 2014, Azaki déjà na 20 ans, 21 ans. Donc, Aboti Aza majeur, ok? Alors, on a to clôturé déjà, on a Aza majeur. Donc, majeur déjà, Azaki na kati ya wenge. Donc, c'est que Ano Sala Makambo, aïe Mamando Sala. Mais c'est une question qu'il faut se poser. À côté qui a 11 ans, Jibem Piana a divergé qui est na H Nini. On a un sur problème. Ce qui a divergé qui est un mineur. En tout cas, on a papa chéri, ce qui est fondé par Kange. Oui, abota qui na âge moko qui déjà majeur. Mais ce qui que ba divergé na âge o azaki na nous mineur, en tout cas, wana papa chéri a un problème. OK? Wana automatiquement ba kokangaye. Et puis ba kokangaye na justice nini. Ya gongo na biso justice ya koteri wana toleki. OK? Alors, il faut se demander pourquoi tout ce temps la fille Abima Kitabimika Lelo. Après quelques jours, il y a sortie médiatique, il y a Junior Piana. Parce que Tobi Junior Piana, sortie médiatique na Abimi, en tout cas, Ebete Batebele Libaku. Quelque part, le fils de Jibin Piana, Beta qui à côté. Moi, j'avais fait des émissions pour condamner l'acte. Oui, Aza Esprit Wenge, mais Aza Wenge était à moi, il y a Jibin Piana. Côté na Beta qui à côté. À l'équipe la télévision, pour nuer qui ça faire rigolo là faire rigolo là tabi Kofi. Oui c'est vrai Kofi Olomide n'a papa nae courant les kakati, mais étant que un enfant bien éduqué moi d'automona a outé pas Mida a outé pas Jibem Piana, on sous-entend que éducation est bien parce que tout le monde a déjà ba grande sœur naie ba ça en éducation a bien comme on a déjà ban Jibem Piana. En tout cas dans ça qui émission moro pour féliciter en tout cas, l'éducation que Jibem Piana a donnée à ses enfants. Mais Junior a eu au baby ça. Au balobara, esthétique et boma, vélo. Tout le monde a Daïda Piana. En tout cas, Banawana, Daïda Basoraya. Comment on a travaillé déjà dans la présidence. Et quel niveau? Baza déjà, on a high level. En tout cas, côté on a Junior Piana, habite qui à côté. Donc, après quelques temps, il y a sorti médiatique à JB, il y a Junior Piana, et Lelo Yo, Tomoni, la fille Abimi. Tu as vu combien de personnes ont balinga JB Piana? Parce que JB Piana, après quelques temps, ça, la sous-album n'a été, hein. Il y a quoi les cas, à l'oba que, Banguna basé belé, et ça n'a pas te belé, balinga kete. Oui, et ça n'a pas te belé, balinga JB Piana, c'est vrai. Alors, Jibem Piana, à ça la souma amna été, donc à ça la musique, la bête à concert, na mais que abim sa album boé cartonné, de éviter. Toyoka, et ça na l'émission moro boé nalanda, papa moro aloba, et ça nani, papa JF Fonchi quelque chose comme ça. Alors que Jibem Piana a coquille les sous que ça l'album T. Attends ça l'album mais ça la succès. Pourquoi? Parce que point d'interrogation, makambwana mususu nakolobate. Wana eza selon recherche na ye selon ye oya loba onga na yoka, mais je n'affirme pas. OK? Alors ma parents non le banon le kamba ba parents o comme na mesure parents azu mwana na ye inde atikie à côté d'un orchestre moroboé
à la musique, à la danseuse, quoi. Parce que comme on a une époque où la fille a yaki, azaki mwana jibe mpena meme na maboko. Et loko est choqué batu yangwana. Mwana aza mwana. Jibe mpena no meme na maboko. Talaka mwana ngasa loko libanki na kati ya fula batu be aobanga peta zobina. Boy bisanga webi quelque part to lobaka soko moni mwana aza loyenge makasi. Omoni mwana moko aza mwana me aobanga mikolo te. Donc mwana wana aza na nitolobani ana kindoki toloba bongo. So moni mwana ba courage makasi elekeli mwana aza kindoki toloba bongo. Mais je ne dis pas que la fille azaki na kindoki, non. Non lobango na lobi yango te, mais biso ba congolais toza bon parce que to réfléchir, nde biso ba congolais to réfléchir ça. Nde ba mamso ba congolais toza nango. O mona waza ba courage belé we ni mona za ndoki. Et moi na zo bina na miso ba na âge wana déjà 11 ans. So bo ke na tribunal, bo kende bo samba. Ba justice yo kasi justice ba condamner ka JB mpe à vide ton na lo ba ntana tshulu ba to ba condamner dans les vides ba condamner no ba parents. Comment yo parents na âge wana mwana kenda classe yo zo tika mwana na âge 11 ans abanda abo oui abando tanga nde ye moko lobi ke no abando kende classe na ba vacances abandaki kokende na ba concert. OK ezaki pour ça mwana eza vocation na ye eza envie na ye ezaki en tout cas ba choix na ye. Mes parents, un parent responsable, au tiki moi na âge à 11 ans, abana déjà na milieu musique. Biso nyo soto ebi na milieu musique, eza milieu moko ya ba yanke. Eza milieu moko surtout n'importe no mona musicien, ah mutu moko pamba. Musicien za mutu moko batu moko loa mito esala bien te. Mais yo maman na âge wana, n'importe wana na âge à 11 ans. Au tika déjà moi na yo oui, lelo to ebi moi na nsuka. Siko sort na eza nini? Sort na ye ezali nini n'importe wana peut-être amemaki makambo ndenge amemaki makambo peut-être ndenge il a fallu ezalate parce que tobo ite dans ces amabete ko loba que non te pourquoi na ba poto kuna to mona ka bana bakota na école de danse oui kokota na école de danse na ko binisa mwana na orchestre c'est différent. Tout le monde a un génie. Moi, génie abina na fali. Lelo o, aza célèbre na danse. Peut-être ça qui to ya kotanga na école de danse. Son façon à o comparer lelo génie wana na ba danseuse lelo te. Surtout le roi la fille, toko comparer te. Toko comparer ba il y a pas photo, il y a pas match. Là il faut qu'on se le dise. Alors moi, je ne condamne pas, ou bien, nazo kumisa JBT, ou bien, je n'encourage pas l'acte JB Piana Sali. Non, n'a pas encouragé en côté. Alors, Bandeko, je ne sais pas, non, qui passe mingi. Non, qui vraiment passe. J'espère que, image, il y a la fille à Zoloba, non, chez la bino, on a deux binas, nous, non, on a deux émissions, comme ça, parce qu'on a le bib à minute qui est déjà belé, non, Tchango, na début à émission comme ça la façon la fille à lobby. Alors JB Piana papa chéri to matato ki to selma moissoni wana tokoki vraiment ko loba je sais pas eloni na ko loba wana tokoki ko encourager acte wana te kota la façon oyo yembela Amida chati mwasi kitoko munyo so rêver parce que miso na Congo kuna tozalaka congolais à krakaka métis. La race métissée, quinoa, soit américain métis à lengi. Mais en Afrique du Sud, c'est pas le cas. Bisoko tozala bango abakala si tobenga bango a omona kala si moko do ba kipaka kutu bango te tala mwasi kitoko. Ba omona bango normal. Mais na Congo tellement baza race moko baza rare. Donc ba tonton na biso ba congolais ba kraka ba métis. Et le lomoni jibi bien na métis, fait rigoler na métis, ba tuminga balinga na bango ba métis, surtout ba musicien. Donc, soit à moi qui a oublié, na métis, moi, mon que non, il y a danger. Tout le coup là, Amida Chatir, maman, Lelo, Amida Oyebela, franchement. Amida, maman, Oyebela. Amida Lelo, c'est la présidence, hein. Mais tel à ce niveau, papa Chira a humilié. Na une danseuse. Aza na 25 ans, Aza na 35 ans. C'est l'humiliation. Donc, papa chéri, niveau où Oyebeli lève la papa chéri.
Niveau papa chéri, te bik aza likolo. Oh non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, papa chéri a trompé qui a mis la chature dans la fille. C'est pas seulement la fille. Basi bazaki belé. Basi bazalaki belé. Mais kobimana mwana wana. Papa chéri bando lukanini. Mibali bo lukanini. Bo lukanini. Oui, tu as condamné papa chéri à salaki ma bé. Et l'on a bêta qui à côté. À quoi na la fille. Erreur au papa chéri à salaki. Ezaki ya kondima mwana wana na orchestre. Erreur au ya salaki. Ya kondima mwana wana abina. Nde ma bé. Et donc dès le départ, et l'on a salaki à côté. A bêta qui à côté. Oui, peut-être salaki en gros pour aider la fille. Pour na komatisa moi au dimanche peut-être wana ba mona kazu mona sika azu mona suka mona zobina quelque part musique qui est bon moi actualité mataki mona zobina oui azo qui peut-être pour aider mona a aider na au fait na carrière na ye na pour ça moté mané azo qui na ba raison azoaki mais abeta ki à côté tala lelo au comité na niveau au bota na la fille et ça jamabe kobota oui Azamwana, azamwasi kitoko kobota. Ozui, selon la fille, obote lié mwana. Osombe lupango, o frappé dans le lupango. Et puis le lobo obote lié mwana. Oui, on a raison, réclamer mwana na ye. Mais si tu habites au zonga, de l'autre côté de la fille, bandeko, ezana bana mususu, ezana fille mususu na mokilo. Souci na bango ezalaka, abimaneka na musicien. Oye bandeni que soki la fille a séduit qui papa chéri. Parce que ton moni la fille, ezana image moko wana na ebité soki na luka on a chez la bino. Ezana image moko ezana la fille a embeli papa chéri. Papa chéri na lela yo ya trop. Papa chéri, mobali moté mananga. Donc abando yembango, c'est sûr herbazaki non tuke na papa chéri bando bimana ye. Mais en réalité JB Mpiana a considéré qu'il était le roi que non l'une de ses copines. Pour ce qu'il a considéré la façon dont abote les moines, tout le monde a fait mususu. Est-ce que bon savez que JB Mpiana ndé azana ba copine te à cause en a 3 4 5 ba o alingi peut-être au monde a que non à aménager bango à somber le bango bandako à somber le bango ba mituka bien ya cher ponini peut-être à considérer bango donc comment na JB Mpiana azo considérer mono ata mukete ata botile moana parce que JB Mpiana sera le bobi ke ngande na zabo na toucher koto je suis au milieu du village donc crucifier JBT ba parents non il faut te condamner ba parents wana pourquoi na âge à 11 ans botiki mwana bino kibina automatiquement comme on est un musicien. Est-ce que vous savez que non, à part JB Mpiana, la fille abimana basi mususu na mibali musude. Abimana bango. Abimana bango. Abimana mibali mususu. Papa chéri pesa na ba raison na ye ou abotoleli mwana. Boyi ba condition na biso na Congo nde tozalaka. So obotana mwana, obotana mutu mo ba na mbongo. E komi libulu na yo. E komi libulu manzengele na yo ya kozwa mbongo. Tout mécano côté na ba angle belé. Nemi que bateau yo ba comprendre ngeza bateau mitu ezo sala parce que moi naza toujours juste. Na condamner makasi JBT, na condamner pe makasi la fite. Bango nyonso mutu na mutu ana part na ya responsabilité ya mabe na kati ya likambo. Et par la biso na Congo, surtout ba famille mususu, soki omoni moi na bino aboti na mutu mo za na mbongo. Et comme gender et comme mukebe mwana obela batindi mwana zo sala boy batindi mwana donc et comme place wana donc ce qui po ngana yoki la fille ezaka ezate ke ba diverger ba moko azuzem ba longola ba zemi selon auto yoki ba les ont dit internet ba longola ba zemi na JB zema liboso ba longoli ya mibale ba longoli ya misatu la maman atali babi que non
Ne bolongo lycée miboy, c'est mibobo tana jibe parce que jibe a mutu munene. Ce qui est vrai, jibe a mutu munene ana mbongo. Soko moti avantage roza kotoyo. Yango dima kia bota na jibe. Jibe pe tellement aza muluba. Biso ba luba machi amumeno. Ya biso bana baboka te, biso to ba patriarcat. Muluba sundola mwana ete atoza ndenge nini. Muluba ozwa mwana ye. Muluba za loka ba Nigeria. Nigeria akobota na yo mama atoza koka, atoza likako. Soko bimi seleka moto. Bo excusez nga, likako dans sens que atoza longi soki ndenge nini. Deka yo bimi sele mwana. Ye loko ce qu'il importe c'est l'enfant. Oza important pa na ye. Azui mwana na ye, autinda ba Nigeria baza bon, autinda ye na mboka. Bango ata boti na Sud-Africain, ausala ka tout. Azwaka mwana tindi na mboka ozose na mboka na mama bokole biso toza bongo baluba jibe pena rotika makila na etelengana te et surtout que soki amoni que non la fille a se comporter bien te aotika mwana ko na éducation bien te biso toza baluba bana na biso bakola ke pa ba papa donc biso to bana ba papa yango moni biso pa biso baluba tata mwasi bazaka na respect makasi oleka ba mama leki na bite ke ba maleki to respecter bango tete biso toza do bana ba papa et ça différent ne bikolo mususu bana bazaka ya ba mama bana bazaka ya ba noko c'est totalement différent. OK, alors jibe piana na ebite ba musicien balinga ba toucher à tout bilo mususu toko condamné jibe to ebite qu'est-ce qu'il a fait pousser à combattre à niveau abimana la fille ezalaka posa ya nzoto ezaki nga bimane po azo étoile na ye parce qu'avec le musicien c'est comme ça hein? Avec le musicien c'est comme ça bah sacrifier pe ba te belé hein il faut tout le babongo et ça bon musique ça fonctionne comme ça pour album et bim il faut que là na cimetière pour album et bim il faut les ça mutu moko donc ba musicien en tout cas te éviter on les a juste ma question to se poser pourquoi jibatika ka mida à part Amida azakina ba copine mususu par-ci par-là pourquoi ka pona mwana ntuka elo onya landaki ezaki ni sima apena sima te botika elongi to ezaki ni yo landaki wana oui to ebi ke na Congo ba fi ba commence à n'importe quoi pour ba bimana mibali là il faut qu'on se le dise hein akoluka azwa kisimoro bo zakalaha boyi bazakalaha moi si ako sala tout na kin na biso wana moi si ako sala tout so abike non na bimana mobalo na bimana ye moi si so abina ko bimana ye na ko bimana ye au Congo c'est comme ça tu ebite qu'est-ce que la fille a sala ki po bimana jibe piana pour ça na basi muso so abia simbelo kisi ti obimana ye apa monter bane sepeli et ça ba fille mususu délire na bango ezala abimane kana ba star pomona bimana oya bimana star abimana kofi abimana jibe abimana ba musicien nyonso yé délire ne za bongo donc pona yé soko bana ba musicien a mona ngo bien est-ce que la fille yende muto séduire ki jibete hein est-ce que la fille yende muto ça que forme mana jibe to jibende akweki na piège ya mwana wana. Alors pour clôturer, je suis pratiquement à la fin. Jibem piana, ce qui message au coma, oza muluba, boma moto, vie, macha mumeno, boma moto, manseba, macha mumeno, boma moto, silisa mambo, o munene, tala no ba Soraya. Tala nan ba Daïda, bana wana, ba travailler na présidence, bana ba Vital Kamerhe, tala no Amida za maman gouverneur et maman mon ben za chef à cabinet, toi za nani bo tchana ba commentaire, peut-être na s'est trompé. O ma khale fela ba no baza, sko ba yoka ba Daïda wana likolo ba yoka que ba yoka Soraya bayoka ke papa bonga bibina mwana moko danseuse c'est la honte boma moto vie nanga boma moto erreur salami et c'est salami o mobali je peux pas mobali mibali bakipa na bango te oui eza mibali musu bakipaka mibali musu bakipaka te autant la kabo ete
ah tena meka nanu ana meka mi bana mususu o meki be surtout bana meki no meki o kangami bana lelo tala bana miki baze me ba me matala remorque tana ko jibe bien na libumumune na zana ngona mpinga zana ngwana metala likola mwana na muke wana na âge wana na 9 ans passé azaki na na poto na taille ndinga za wana siko 9 ans passé azaki na taille nini mais abangi pe jibete akepe ba comité na niveau ko bota ne mwana do bana mususu baza bana mo ba na ba mission na vie abato alors boma moto vie la fille soki otinde na poto tinde na poto parce que il paraît que ozobanga ko tinde na poto poso ka kekuna akobwaka ngunda na kombo nao. Alors installer ye pese lupangu oh mama pango eza so ozana $5,000 $10,000 $20,000 ozangi yango te jibe sombele lupangu fandisa ye ce qui s'agit ko zongsele mwana mais occupe-toi de ton enfant soto tindele mwana na poto ou bien do pokangise ka munoko tinde na poto au signé papier que non soko ke na poto soko lobi likambo na retirer lupango soko ke na poto donc signer contrat boyokani bo mamoto anamiable bo tika ba non jibem pia na topesa déjà respect topesa ko respect et loko zo respecter au té tel niveau soko batu kutu ba opesi batu occasion finga yo parce que passé ya mutu on peut pas condamner le passé de la personne parce que ba vie auto mené au et prochainement futur et comment va passer na biso peut-être aux qui temps à maîtriser passé wanate voilà musicien de que musicien à ça n'importe quoi musicien sera na mbongo na succès akobima na shege akobima na mwasi nyo atana mwasi ya ministre sera bi que non asa ki musicien akobima na ye po nini ana mbongo ana succès a boga akosa nyonso mais ce que tala ba retomber les loyo. Est-ce qu'un jour on dit mec qui m'a envoyé internet le le kobimake obimina moi si moi aya samuso internet donc en tout cas ils ont erreur et c'est salami en tout cas mais kaka ko se rattraper si lisa boma moto ce qui ko beng sa fille ko solo na ye pese et le wazana pour sa poto tinde poto stabiliser vie na ye la fille a na part na ye ya mabe yo pour na part na yo ya mabe alors j'espère que toro ba sujet oyo en tout cas na sujet oyo na rosata 160 émissions pour ma mort le baiser belé na exemple bela repose na rosata 160 émissions na sujet oyo mais tellement temps na biso pesa muke on a autre chose à faire alors on a d'autres choses à faire on a d'autres choses à faire parce que c'est au pluriel maman français au chancel même nzambe na ngai la justice de Dieu il y en a. Bah, bien sûr, dans ces erreurs en français, vous condamnez ngate. Vous condamnez ngate. Ok? La justice de Dieu, il y en a. Donc, moi, j'ai d'autres choses à faire. Bah, le babon autant, bah, papa français, bah, maman français. Ok. À part ça, ça m'a moussé pour ça, là. Donc, voilà. Je vous aime bien. Si vous avez aimé, laissez juste un like et des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, moi de la femme, ok? Alors, voilà, je vous aime bien. Si vous avez aimé, vous aussi un petit commentaire, et on s'habille bien. Merci beaucoup, bye, à la prochaine. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.